parler pe na la pour nga bien mais na reconnaître moi soir Afi Laura Afi Laura Mikolo tout le monde a goûté azofinga kari Afi azofinga kari Afi oui batu tout oba ofinga Karine lelo temisa ba ona Nicolas na nenga mabete ko bana na bana basi tout na ba mbali mutu aleki nga te na vie so tote to loba siko na lancer défi non na loba on se reprend na batu ba landa biso te bango batu ba loba non parce que vous ko to bando loba nga na mutu mo teke pona zu mutu ka na TV lo ba keni piana oya ko leka na TV te na zu mutu non wana do ba bilo lo ba mituka. Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Ça dépend de l'heure que vous êtes en train de me capter. C'est votre humble serviteur Armand Mokonzi. Mopanzi sango na kati ya République démocratique du Congo. Oyo wapi aela bino toujours analyse actualité malonga. Oyo wapi toujours akenda okundo ela bino makambo oyo. Oyo lala ki aela bino pour que no boko ko s'informer toujours na oyo pasaka na tango akalato ezali pe oyo pe ekokoma quoi. Quand vous avez toujours confiance, Nabino, Napesabino, toujours Talaka Kabino, fidèle. Au Bolanda Biso, merci à trop la confiance au Bopesa Angai Armand Mokonzi Kwatara Bino de sponsor à Liboso quoi. Je profite aussi dans cette occasion pour dire un grand merci. Na patron Nangaya, on appelle ça confiance, il y a retravaillé na chaîne Marie Braxton de London, place à Zali, salutation naie. Et puis derrière la caméra, je vois celui qu'on appelle le frère Jackson Ibuta, celui qui me fait que non a kozala elengi boye. Bo landaranga vraiment bo rapena ko zoara ba image ya kitoko, yende mutu asala bongo. Vraiment quand na ebisa bino quand na rapona solo na bino, li solo vraiment ya magambo zo s'est passé. Internet sango ba journaliste ba komi na bango ba fingi batu ba journaliste ba bosani makambo ba yeke osalela na internet sango komi na ko finga ko tonga ba komi na bango na yebite batalisa nango ba sima ko ba n'importe quoi komi on loba mama trop yango Armand Mokonzi na sali effort ya royo ya mbela bino moko ya batu oyo bazaki pembeni ya équipe nationale. Moko ya batu oyo abanda banda masolo ne kala lelo on appelle homme marié respect na ye quand même photos en respect na ye bino na batu bobalite boza au moins na respect na homme marié au Nicolas Mokonzi boko respecter etalaka kaye lelo na yambeli bino ye poto ko ka solo la to zoyer moi quelques minutes par rapport il y a makambo ezo se passer na net quoi. Nicolas Mokonzi, bonjour. Ouais, bonjour Masana ngai ndeko na ngai frère na ngai Armand Mokonzi donc puis to beta lelo dia ba Mokonzi na ba Mokonzi donc merci vraiment na yo kala vraiment masobwa kisanga na ebite so na sala yo nini mais na mono pe santé ça va na monige donc ça marche donc merci pe na chaîne na biso MB Masolo donc ba s'abonner vraiment ba fan tu ya Karine Mokonzi ba fan tu ya Nicolas ba fan tout Karine vraiment tous s'abonner na chaîne parce que tala to bomo na Armand Mokonzi bomo ni Karine Mokonzi bomo ni Nicolas Mokonzi boyeba ke bozo pena a ba vitesse a bozo mamba bien donc tous s'abonner déjà et ça la bien autorité morale yemo Karine Mokonzi na pese ba mbote fille oyo aleki bana basigner sur internet na kitoko aleki bango na succès aleki bango na makam oh lelo comme na plus de 455 porte-parole. Donc tozala na bisoka mukie donc ba charge na ba les défenseurs mais lelo siko donc a combien temps na ba 500 en tout cas bravo nae merci pe na madame Osombia depuis États-Unis ya mo tozo présenter mbala moro le caméraman yo kisa maboko pasi obani nango pe na tina mutu okiti nango tina c'est donc madame Osombia na États-Unis yo mo monde to présenter makambu yango donc na pe so ba mbote belle mère na ngai mère Kula Monique na pese ba mbote maman Béatrice Bazutu ba charge ba chinois ba maman autorité ba na membre les défenseurs de Karine Mokonzi bino tout ba mbote to beta bina dio ya Omo Mokonzi voilà. Merci Nicolas Mokonzi na pesi madame Osombia mbote place aux Ali na États-Unis vraiment talara yo muto sala que non Nicolas Mokonzi a kozala boy. Merci à toi quoi. Nicolas Mokonzi kande na yaki na li solo ngo moi makambo ye loba maloba moi trop batu baingi ba yeba lelo ba moni oka Nicolas Mokonzi na internet Nicolas Mokonzi lelo patron homme marié ba misusu ba komi oloba ba bla bla Nicolas Mokonzi o non de bomone azo matawana atalisa sima ateka sima moi ba buzo voilà
moi ba makambo ba blabla elo ba mebelo mataka ba selemba o kendaka nini o mukada masule pa yebi o moi makambo elo ba mi moi trop yango lelo oko expliquer moi batu moi parcours na yo ndeni no banda ba mona teke no eza première fois au futela ndaku ndeni no banda ki batu ko comprendre bien quoi ba yeba ke non eza teke no yo nde ba yo bala ba yeba ko zaka na mbongo na yo déjà o yo déjà bando kangisa o sala musala no quoi. Oui, merci vraiment balagnos ya MB Masolo de bolanda Nicolas Mokonzi vraiment yeyo kande na yebisa bino bilanga maloba ya Karine Mokonzi donc na pesi na lumbote na ba oya ngai félicitations na yo masa na na audité la donc tala moto to sane 15 ya ki amitwe mais to tikala ta ko beba na te donc mabe to beba na yaka ke batela biso 3 boula fufunga na liaka de boule na ndambu na tikela etena fudo etena funde to sili tala moto mam to beba ne la donc 15 ans to beba ne la ke loko wana na PCP ba mbote félicitations na e donc to yambi pena o bena uti direct pe n'est pas un colo donc merci maman Kati Kaene donc merci pena Claudia Bet voilà Nicolas Mokonzi azana parcours ama nayebisaka batu cameraman pena zonga bemoni biso touti na ba famille banzala te touti pena na ba famille te ko pona ozwa fufu to pona ozwa loso il faut ko bomba nzoto non to na famille oyo famille pe ke soki lelo likambo boy ezate ke bazela 1 mois to 2 mois na pena ke solution obima Nicolas Mokonzi avant batu ba banga na internet nazana batu parce que moni batu miso ko bakete o sale loko boy me ba collègue bazate ngana zana ba collègue o Nicolas zo pena ta atangi ayaka classe lundi mardi mercredi samedi dimanche suba ke baku de tozwa pe ba diplôme na ba collègue na ngai baza après kaka kozwa diplôme na yo banda théâtre na ngai na yo ba ke première chaîne andoleka à l'époque na PCB mbote maman Angèle Koli ape na minicho na États-Unis omaka iska tozanwa na coinka ya rond-point force église na bango eza parce que ye mobile na pasteur mobile ne baza bandeko na Marie-Hélène Angèle Koli ya groupe évangéliste na ba Marie-Hélène ba vena biso ba nani ba Devos ba nani masananga Christian Shoga de batwana tout ba collègue de wana tant to bandite ya toleka na BRT Africa so bat baké batuni même na BRT ndenge kota nango ba tentebu ba bino boye ba groupe mo héros de la foi e bando leka na nini e bando leka chaque lundi na 21h ba oyeba même batengo bazali rediffuser zaka mardi na 13h théâtre mena zaka na 4 juni na 4 polo na de pe ba senga na sa théâtre arma na ndenga mabete ba réseau bazalate ba comédie belo o mona bango lelo bazalate telaka na bandi théâtre ba 2010 wana ebele lelo ba sali ba succès bazalate yango moninga même na monde théâtre na yebani pe mwandam o bandi pe na théâtre tesko théâtre pe passer ba mbati pe ne sili ba bodé sili o talisko za mena suka ne pa na pemi donc na yo pe mana na komi sukambiste na pe misi na théâtre donc na sata ba ina na travailler na yo comme cambiste papa ba cambiste te munete moi cambiste moi roza kana moi à l'époque moi $300 na yo moi crédit biso ba sera na crédit 50 unités 500 francs 25 unités 250 au salo papa après une année na zongeli sous théâtre papa oyo tika théâtre na isko ko banda susu na yo za cop mobwe na ville na komi gérant na maison mobwe mabaputa papa eyo simba te na bité théâtre kaka na zongeli théâtre dans na zongeli théâtre pa na yo banda isko na yo za chaîne Kongwelengi poto sote to ke pe amulaite parce que minute ezali TV Ngunga na yo kota isko na yo banda kolekisa bagagi nanga na Kongwelengi siko Tracy Mbelenga ya Glody ya Suka ba Mike Lokamba ba Glory Lang bazalaka na chaîne wana donc na banzo lekisa bagagi na kutaka Papi Kader ana poto na PCP ba mbote na banzo lekisa bagagi gagi pa couple Mbelenga ba longwe pa Grâce Mbisi ba sali chaîne na bango donc ba sali chaîne wana déjà pe na ofutela tino sala bongo na longo déjà parce que biso to longo pas na ba famille tongo de temps na sala bloka bongo na ofuta na banda na ngali boso na futela na kimbangu penapa na kima kuna maekotaka maekoti pa osengi garantie obima deuxième sunda ka ofuta na kena ofuta na makala to sola veneza vérité pena na futela deux fois na makala on a na makala studio koza à l'époque ba $25
On a des petits non ça là maman na ofouté là. Et puis quand ofouté là papa docteur m'a pena pas parler tongo. Avant 2010 déjà sur le mois de docteur suis ba diplôme aux alibana famille na yo. Aux diplôme. Bam na yo banda sko kolekisa bagage pas bagage esko kata na ba 2013 non ba 2014 sko boy na yo bino na pemisa na théâtre na moni le roi moment dans pe caméra et moi be na yo kokota nyonso nto ezalika ba parcours na yo banda sko ngala bandi boulot nanga ya monde caméra na elenga Congo oge na pesi bango mbote couple mbelenga na pesi bango mbote mare bangonde bazala na problème nanga mais na lo bango lelo na TV kutu nde na lobi boswe ba mwasi nanga yo kibu asilikilanga parce que natanga su ko mwana te parce que eza na mona lokola ba dimina ngaya do obisko na mama mo boy ba komo armo komo lata mbatsa bien ketsa bien mais ko mutu mo bo atali ke ate na buka e kaka pa do ba jaka ba bilo ba sala ngai te bon pas jalousie ko buka assassini aux accordons mais ba emilio ba longolio ba bukio maseke et pas bateau ya misala yo zwa bango pe biwango na ndaku na yo ba biso pena kete okotika biso quelle humiliation mais na pesi bango ka mbote parce que nga na reconnaissant na pesi bango mbote na yo banda boulot mutu pena edanga ko lakisa nga boulot eza nani Tracy ah Nicolas Simba te boy te mana za pe mutu pete to ko mokene mais chance ezaki na unte so oyokuta déjà ba ya mo ba travailler wana déjà donc yokutu chance ate kuna eba kuna na pesa nga chance ezande mubali moi sikata ate ya filme ngate yobika basi ne ba ete mais mubali olo bakaka esimba mubali kate ken de taka mubali otino ba bisika mo oyebi te mabi kende bunda na ngobongo oyepe bo résultat bien na yo banda boulot tant na yo saka ba ina nena ndambu bo pa na yo Karine Mokonza yo ya Jaël Lichoa eko ya pas to bandis trop travailler bando travailler pa Karine na Juvenal na ya mobo pe JTK pas to bando travailler Nicolas ko commune c'est poser siko boulot ko funding pas on a déjà pe parler déjà que na bimara bongo na keshe biso na kauka parler déjà na footela mais ko footela na ngala ko lobage oyo neti parler na footela oyo et kozala te ya 3e to 4e kozala ta 6e na ngai moi déjà na footela na mesana parce que na bimache biso tongo parce que mon compte biso toki ko loba to nga famille na ngala na ba cousin na nga betaka na Belgique à zone nationalité parce que abotami na Belgique akona Belgique bo vérifier na équipe nationale bo beta Joris Kaembe bo mon na cousin na nga de toi des familles au moins on est dans sa mission c'est abo akanga pas étant que carte na nga retard ba kenda o ka da famille pou la repebimi de toi famille anzalate na ya TV ko luka lipate ezande que non étant que mobali na bunda donc pas to travailler na ba Karine lorsque to travailler na ba Karine ne ba jour mon boy toujours cameraman mo pas batine ce qu'on a Karine bi ate tresinga mtobo sotine ngai na tourner souté nga ninga Nicolas parce que Nicolas bimsanga mo abakisanga moni Nicolas ebinenga filmanga Nicolas no bi ate c'est musa pena koto pe OK pas Jaël boy ote yo pe filmenga kanengo filma Karine OK pas Juvenal o yo comment voyo donc on se dit que na yo ko pas ate boule fandi mais pas ma beza ki nango pete o sati Karine a beaucoup tana 10h mais yo ko ya peut-être 9h et au ya pardon au ya 11h au moins silik a te moko to ke non to sa boulot bo sali toujours boulot papa on na bina ke vie yo bana malembe wana yeba Karine a futela na kato na kato na lingwa ala na 24 yo to ande ono yebi bien pa Karine ayoko longwa wana ayoko manesika komaki kuna na parler na cher o azui parler likolo ya $800 na se sous maison $400 mam nazolo ba yo yebi bat bando mona maison na se oke tiake na udu poto tikalo se la maison ngote atondi se longa ba musicien sous lelo balaki c'est ingratitude bon problème te ozo point mais ba photo ba musicien zaki wana yo yebi masalangiza ute ya usamba panto yo mona ke batu pe bayaka pete baye atu misuba équipe nationale pe et ça parce que équipe nationale yo salema ngana adiana Karine oso équipe nationale yo salema batanya mabedi bana pese pe kutumbote ba filora ba lekechu ba Jaël Lichoa nani no ye parce que jour moko tala moko bon et na ba vérité misusu ngasko na mona ngo nyoka tu sais quoi mokonzi omangane na abu na pe na noko ado blague te na noko mobo pe na ke
donc mokie na nga peut-être na TV nde bato bamona boye na âge mais so pe na mutu eshenga na palin utalingo bite do noko de na blague te les attendez bazolo ba non Nicolas monter kasi te sinon lo ba non noko te pona ke ozo mais noko pe na été moi sans frapper na nenga mabe te ke na sa sous marié moi si na state au senti que chaque fin du mois na bimisa be na mbongo na tineli momi na nga te yo so o monini bosala zongisa bo ozo reprendre mon compte donc si on a fanda bo natala sko bolamu ya Karine bolamu ya mwana mwasi wana asale pa na ngai na lobi te ke Karine asalanga no ba mabe ko saka na ninga batuna shime bolamu parce que lelo na internet mwana mbali o ya bala ezaka ngani ko la mokonzi ozo reprendre na bana basi elingaka za Karine mokonzi félicitations à ndeko na nga Deborah Bwanga epa bali donc Karine mokonzi se lelo petanga bala oza deuxième mois si donc so senti pena ke toza na ba parcours to sala donc lelo autant bat bazo ba ke Nicolas PD Nicolas Bo nga ezo sekisanga no na bena ke te eza pe no senti ke batimo ba bimela on a parlé un jour mususu 6h-3 ta niveau de ba 5h57 ça o te Nicolas neza bo yo ndeni okomisu na immeuble o mais yo za ina bandana na ghetto wana so mdoka nisake eza deuxième fois no futela nzoka neza nango na mesana na ngala ngo de na mesana de biso to kembi pena ti to pena to fandisi ba makambu le lope oyo toza marié mais na pena na TV na olobela Karine je gagne combien et pour intérêt moko te na lobe ngala na ko fanda même na chaîne nga ko banda janvier ti décembre na ko tsana nga vidéo na komba Karine te mais na ba chaîne ba tumiso na ndo saka miso po na loba bien nae donc pour vous dire que na lobela Karine pour na intérêt te bato bazana Karine balongwa omoni so neti to zalaka 8 so bato balongwa et pas Karine ba neti 5 o ba mabe mais so o batikala baloba 3 et alors 36 personnes imagine toi so 3 wana bakisa 0 so le 30 personnes ba loba bien ya mutu mo bien nae on se reprend so 5 mo bata balobi mabe tu peux imaginer les ketchu lelo noko les ketchu ro elete noko pena moi sans frère mon nanara so yebisanga les ketchu mabe ni na Karine loba mais to ka baloba na ndenga kinchwa digeno akenda kape moi ko te wana ezasko bato o balinga bakabula bato omwe lo roi lelo lo roi bina filé azala ba mituka na ye ana ba mbongo na ye azo reconnaître Fabrigas mais bato bakomi ko nyonga o te wana zo reconnaître wana ndenga mabe eza biso ba kinois ba congolais nde to ba bloa leke tu lelo ana ba mituka na ye aosala vie na ye mais azo reconnaître toujours Karine sko yebisa ngai toujours à raisonner que ate Karine bolelo biso ba Nicolas maré station pe na kotaka parler pe na la ponga bien mais na reconnaître moi soir Afi Laura Mikolo to mona ko tazo finga Karine Afi oui va vérifier non Afi na banani c'est qui Jaël Show au moins go sana yi au moins derrière na tangelo déjà ba tabolam déjà baza 3 donc si ko ngai au moins neti Jaël Show c'est ma sœur Karine Mokonzi c'est ma sœur so conseil on appelle ça bango mi balé so na yo pesa on la minute na TV wana siko esala nga soubienté parce que na ba capture na ba message na solana Jaël Show pour na ka bien ya ina Karine pesa mais na TV siko tellement baza bato batanga na katikati na bango Jaël azwaka nga gauche Karine azwaka nga droite de ma na bango na ba reproche na ba remarque na bango na lobela bango kana privé mais il y a quand même que yebika bana basi esika baza mabezanga raté mais lelo autant usko bato ba lobaki non yo lobe et pe na bato muso ba lobelanga yo lobela ka Karine point tout est na rigueur te omoni lelo oui Jaël a loba kuta mais ezasko na bato muso OK yekuta ko loba te à moment Nicolas c'est biso déjà ndaku dokota de e bikela mutu musu banda botama akokota wese andaku afandi pena bo sumba na kiv pena bo e bike pa batu kaka banda botama akokota ngokande pa batu mais siko e te nazo seka te mais nazo pesa exemple parce que toi la Congolais zo comprendre yana batu musu pena atika loko ata salle de bois yeba ngote asukola na kikoso bo ki mai boy mais mutu moko boy donc soki au moins lelo le bata fali poupa donc au moins c'est le Karine na siko zala raté on se comprend parce que na sima ya Karine
tala siko bato belo nde bayebana so sepe nzambe asalaka mwana mwasi moko boye te kombo Karine Mokonzi sepe nzambe atindaka papa na biso papa na biso général Mokonzi te na mokili mais Karine ningaka mais siko tana sima Karine tala bato siko babima donc il faut bato butolo ba ate nzambe pambola na mpe mwana mwasi eloko ba carrière nanga na dédié yango ne pas ba Karine Mokonzi na dédié yango neti na na bato belé on se reprend toujours des points toujours reconnaissant on se reprend dans la vie c'est ça ya moni biso ba Nicolas to ke liboso yebisanga lelo na kini awa tangelanga batu tout o ba finga Karine vina bango ndeni nanga Nicolas vraiment total malgré ba question za ya yo ba question ba réponse na batu tout o ba finga Karine na kini telemisa bango nanga Nicolas o lelo ba benge PD Nicolas ba benge Zoba Nicolas ba benge Kizenga Karine so telemisa bango nanga na nenge ya kini te parce que photo lo ba poste na lobby te muto oyo lobelanga zati telemisa bango sko nanga na nenga kini na kota station on se reprend nana ba travailler ata 5 na futa bango ba $100 na ba $150 chaque fin de mois parler yo kuto yebi parler akuto loko lobelate on se reprend ngana mutu mo teke pona zumutuka na TV loko ba Ken Piana oya koleka na TV te na zumutuka non wana do ba bilo loko ba mituka nga eloko na oliyaka ka kolekisa na TV obi anini jono tonge meuble à 6 niveaux na kasavu nde na yepe na bo filmer mais ka ba mituko tozwa ata na zui range na yo leka na TVT et loko te pa ngefona tongana meuble mo à 6 niveaux na wembe na résidence au Sombia nde masalanga na odi na tumola na bi na la résidence au Sombia aye uda tumola yo jour mususu ekolo lupango yoki bako awo bengana yo na lupango mo loko ngobotole lupango donc c'est ça ba tout o ba finga Karine lelo temisa ba ona Nicolas na nenga mabete ko bana na bana basi tout na ba mbali mutu aleki nga te na vie so tote to loba siko na lancer défi non na loba on se reprend non parce que vous ce bandoloba on se reprend il faut to bandoloba no bien comment ça fait tu mutu mo boya sela bola mo ebele mais yo lelo le kaka na TV boya so nzamba pa mbolo so tant nzambe so tala ke Nicolas moko boy moi si États-Unis li fanto nanga ewa zana be exaucer ba osaka parce que te to lo basikoyo te to lo amoni ero so li fanto nanga ze pas be exaucer na Gladys parce que bango bakanga lupangu na lupangu 20 tonnes et kangama na lupangu ya madame nanga siko na États-Unis siko li fanto nanga petit Nicolas ero so osaka awambrier ba ne be exaucer ba Gladys abariyo watu zone I'm fine oso parce que ba ta bloga bongo siko yoka siko ba mona siko tala siko niveau bana wana ba mona siko Nicolas moko boye marié susu mais aye na TV alobela mwana mwasi moko boye kaka siko nzambo ya likolo na se akopambolanga te so nzambo pambolinga te sa na gumba milanzamba bikeko parce que na vie tant ba doit l'ingratitude est condamnée de okozala condamné ozwata siko yango na ebiso ke batutu ba ofinga Karine vie na bango za ndenge nini lelo moni mutu mususu talema ndefu mais yo zalaka na zamba to za na capitale mais tala siko biso lelo Nicolas mo boye marié belle famille ba olandanga mais ba mona pena ke mais o mobala mwana biso no mais ayina te façon tima mwana mwasi moko boye ba benga ke mutabakisi ba benga ke fille moko boye mwasi edingwe mu fille moko boye akobala ka te fille moko boye akufa ba benga ke ba kombo tout mais siko nga Nicolas na yaka na loba te azapi na bolamu omoni so lelo bo mona nga Nicolas bobo tsanga pe micro je pe lelo nga pe na ko de stage de mwana mwasi wana a participer pe ndam na vie na ngai oyebi ke nga ya bato babenga nga pe na ne ko ba Karine mabite nga ba adoptanga siko lelo siko bato bomona pe na ke leki ya Karine propre oso reprendre mwana pe na papa na biso question me repose avec général Mokonzi siko tala siko ba na bango siko ye mais siko bondima bo adopter nga na famille siko combien ba yaka na komba Mokonzi donc mona ke ezali bonzana likabo ba Mokonzi ba bibare belea onani o Mokonzi mais lelo na muto bino bo adopter zaka moko kaka ye ya fanzo ba chaîne bimé belea après chez Mokonzi to mona ba chaîne onani Mokonzi mais lelo so tali se batali chez Mokonzi batali après chez Mokonzi chaîne so na koma Mokonzi ya na vitesse ya na makamu eza Nicolas Mokonzi na ebito se na okosa boke o vérifier bino mo Karine Mokonzi ava déjà batwana o lelo ba bengeke Karine azamuta bakisi nga na zala na ye
nazala déjà na ye ba kutinga la Karine ya on a lobanini ba o ya bien to continuer na bango ba o ya mabe ba okene lelo to na ba lekechu pour lekechu ba kutanga na Karine mais tellement zaki mbuma bien yo tozana ete ti lelo baza bien na ndeone Karine ba solo laka ba bengana ka lekechu pe vinezo ke liboso siko ba o tu ba ya ba mbuma mabe lelo bazapi vina bango ezandeni Karine Mokonzi nga na oyeba to bande ko kenae chaque dimanche so ne site ko ke pa maman na 17e pa maman Mamolang habité Nicolas nga pe nga na habité nga lo wana nga muta catholique na yeka na tika nga na ko fana nga libana na omela moshi nga mwana mwasa batu ateli bumuna se assemble tu peux imaginer que nga même na famille na nga batu bando lo bageno Karine Mokonzi amela banki avec mission. Ce qu'on a vu ça, que Karine a melaka ni Chimbok, Karine a melaka ni Masanga. De makambu bomo na rasa eza ndenge nzamba pesa ye yango na lobaki soki ezaki succès ka ba kiss combien de musiciens ba sima ba succès ba sabi ba succès ba kiss lelo ba yo kanate combien papa kiss nini pour la rater kisango oka toyebi combien de journalistes ba kenda poto basila mais il y a aussi la pour nani kiss kaka Tezela non a répondre. Te likolongo papa. Karine Mokonzi akota l'année 2020 l'année 2020. Obi muta lobane wana. Na otanga siko comme mon journaliste ya mwana nana ning. Mwana chaîne yo mwana comme soki benti. Asala be émission biso kutu yo yebi to kena même tito funda. Wana yana biso maître Didier Mokonzi azananu. To kutana même na vie to sola pona mama mbwana. Monimo yana biso pe malakimia. Mais siko yebi sanga lelo ya zawabi. Akufinete mesro succès azab na chaîne wana pa longa dozo mona yozo luke chèque ya mutu zokande ozo pambola mutu wana na ignorance mon frère Karine na kisité so Karine azali na kisomoninga famille na biso to sambela ka makasi fort so nga to fana na Karine wana to lia yokutu oyebi yokutu ndeko na oza oyebi chose ay kiss ba ko na biso ba mona même moi sinanga amona kanana moi sinanga abo o meso to siso cette mission awo sabe na moni ocho sale mission mona garçon mo ba pembe na mona ngo na ndoto na biate na ocho sana arma ate arma pa za pembe mage kombo ete mabina garçon pembe de moi sinanga mona nga ebisa ate na mona ndabo ocho le blo mo me komanda siko mela miel na kompe na meli miel omona bena bu tina poko pe na sanze loko mobu do senti moi sinanga nano amona donc je me dis que Karine a mabe parce que Karine ba tu to sola Karine tindele nga voice akake pona ba minute Nicolas na tu to sola na madame Karine sola na moi sinanga pepele ba solo laka bazala na bango pesa conseil ba Karine pesi ye pe ni dozo mona biso to zala na Karine tilelo na Karine bien parce que vi na nga yango et c'est ezo kende liboso to vi na ngezo zonga sima de arma ba tutu ba benga Karine to bakisi yango moni biso ba Nicolas tolobi po ba tiki da ko benga Karim to akisi lelo so biso to komi o Nicolas komi PD so amata pe na nokolo wanga zonga pe na seti likolo o so repond ta pe na noko pe na loko wanga na te mana ndam o so repond Nicolas ba zo pe na noko telemi pe na boye o so repond ndi respect ya ko sakana te o so repond sera pas fait comme ça anirasa naturel oso reprendre ala siko babilo wana oso reprendre papa nga naza contre nga lobaka ngwa na rozalaka o menga parce qu'on a dit que ça bango pia mutima bien nga ata Karine balobi o tu baloba nga Nicolas na otiko lobela Karine mukolo na oteka chaîne na YouTube nga parce que bat ba komo le proposer nga mbongo na teka chaîne na YouTube na ngai mais nazoyeba te na ba ifona sola na ba conseiller bamsu ba elinga bala mote teka chaîne na YouTube na yo to moni déjà donc yo ni nabité non nga na za na YouTube pona na défendre ndeko na nga ya mwasi parce que biso tozo bundelo ko moka ke vérité ata bat balo mabe ya Karine biso to ya bolam donc lelo bat ba mona biso bat ba kiss yango na zongi mwanda yango na peso merci au sale mission moko boy ko leka même atana ba journaliste bela mibale ya TV parce que neti ba journaliste bela mibale ya TV o ba sala misala bien na TV nga na yebe ko zaka ba vena nga toni ko kutwana de yo na rocho na deuxième na ba journaliste à TV aba mbali après Tony ko wezayo oui après Tony na ce qu'on a moi si fifi siwa na ba journaliste à TV parce que na mon niveau c'est l'émission non en tout cas boyende dozongi sina biso yango moni lelo ya na batu misusu bazoya peme na biso ba Nicolas
azolinga komaka lowa nga mazobosana ke Nicolas na Karine ba matata oyebike na kini awa Karine nako yeba te so yo na pe bo mata moto po na yeba biso to mata pe moto pe na Karine to mo pe na ka retard moto to kena ti to yangiringi to sale mission na Bercy na bambulu wana serina o abime pas faire on to sale mission et si pe na moto souti na zongi si Karine pa na ngape su na zu moto na zongi na yo tika image donc ça sert oyo ba bien na bolamu ya Karine pa na ngeze belé mabe na yeza mabe ne ka na lobage abenga nga tournage to kuta na 10h nga na 11h ozo reprendre mabe na musu c'est ça que ya zaki moto ko kene ville boy alingika na lia naliaka pizza nga lobite pizza leki munene sombelanga ka hamburger ote to bebani tala ko niveau mambo bobebanela na mutu o kasi melata tu nabite na melana nga koka morote bobebani do yaze mutu moko bwe misik. Maman Chantal na Londres, Maman Chantal, salutations là aux arts. Maman Chantal na Londres, au tu okomela nga kala mingi tawa tuninga lobi to yo kaka batongo balobaka équipe nationale et bandaka ndeni ni po comme équipe nationale nani abandaka équipe nationale wana pour que no lelo batoko loba ono Karine de azalaka ne mwana musala na équipe nationale ezaka yete muto afondaka ngo moi ba patati palala eza moi un peu mingi OK non so na bina loba ezo biso mongonga ezaka ndeni équipe nationale ezaka ndeni pourquoi pe panzana Karine de muto panzango to mabe bato na ndeka bato bayaka na mabe wana papa toro sale loko mais ezaka na mutu moko ata yo ano na succès nga succès na odi succès ya 2 millions ya tono cha succès mais ya la mutu moko ka obi wenye nezala wana mais ba wera obi ke wera benga jibe président ko yebisanga te ke wera benga jibe leader te abenga ozo reprendre mais wera succès mais masa na ye bosani lo donc on peut prendre exemple la wenge kata la iso benga nga leader te wera benga et c'est normal donc ça que yo pe makamyo mais to sanga mais faut to zanelo mo to sa neti biso saba les défenseurs nga mutu na tia héritier président nga mo pe na ko ba nga président na sali les défenseurs Karine fana nga na miza ba mbongo na ngai pe pona nini bango ba te belé ba lobela Karine lelo ba yebi Karine te ba misu ba lobela Karine ba finga Karine so Nicolas depuis ba na internet azana Karine ti lelo totika lobeba na te pe afana na ebele ata photo nga na rola yo yebi nga rola zo memba photo ba Karine ya kala mais bango ezala te do ba lobela Karine pona ba via YouTube équipe nationale eza idée et puis ça maki OK tokoki na biso ko banda soko tanga te ba kombo ya ba mais batu ba otala biso bango mo bando comprendre idéologie na makambo kokuta ne bando zala wapi nana bande ko tsambongo na epo batu bali atro ba contribution bande ko leka ndenge nini de batu ba otala biso ba yebi na boyi munoko ko beta mabaku oyo peut-être mo me batu ba otala biso ba yebi nana za leader de bango na ministre de ba tani ko azo sala semblant ayebi déjà leader ezaki nani oyo ozo reprendre théâtre yebi ka monde ana do bilamba passe nini oyo budoki ba sacrifice eza so eza na batu misusu oyo ne pas Karine peut-être oyo kuta peut-être na ndaku na bino bando bota molala no na ndaku ata ya split boete mais ba pesa pena chambre ya ngoma lala split mon pepe yo mo na tsangwa na 24 yo mo mais na ndaku na bino bando botama utika lolalela ngote ozo wa point otika lo sela mais lelo pena olega na TV ofinga Karine ndena lobi subo ya soki yo okoya susu o répondre nga ya o répondre mais na yebisa okake c'est to kutani na obeto makofi la 1 oui na yebisa ke déjà nga na kolobaka bulo ndena lobi wese na fingi mais na lobi kaka na rappeler mais tangu yo oya so sale miso fingi ngai pe kaka yebaki okobosana no lelo lobi mais na ba matanga na événement c'est to kutani ba okanganga ba nyonso ba Rolanda ba nyonso pe ba Rolanda après talaka kaliboma na Karine na yebi ke non là où tu es au Hollande mission yo commentaire non de na ozela Nicolas Mokonzi on est déjà vers la fin de notre mission. Moi, un dernier mot par rapport à abonné au balanda kabiso après ça biso confiance na bango ba s'abonner toujours na ba chaîne na biso. Moi un dernier mot. Ouais, en tout cas merci na yo Armand Mokonzi au mona ngai. Merci pe na batu nyonso penda na osenga batu ba s'abonner na chaîne oyo. Nga Nicolas na lobai kaka na zawana
pour na lobaka ba vérité neti mikolo abenganga porte-parole ba musicien donc na annoncé nanu parce que mikolo fona lobela ngo na ba émission na oleka bat ba la bientôt la stabilité a depuis qui pomba bazela ngo kala mingi te ba osepela bazela pe ce n'est pas sorcier il y a Ibrator contre maître et Zoya boyoka Ibrator nenga emina jibe piana boyoka Ibrator nenga yembi na Ferregola. Et bravo aussi à Fabrigas Maestro. Babi, Daswana vraiment, donc dans ce moment mystique, merci Maestro Fabrigas, na jeune leader Inosbi. Afro Congo toujours, donc merci vraiment na bangon Zembane Agitoro. Les lopénages dépliquent Malobaloben, Angabi Nicolas. Tozana ba musicien, mais zana ba musicien, si photo ba ndokata bango misana Gillette. Doko déjà son mari, yango lelo tozomona résultat. Yomo zomona ba décalé utiko bima awa, yomo moni résultat nango. Ya o ya ba décalé sali. Merci na Ferregola, merci na Depleki Pomba, merci na Ibrator. Tala ba décalé ndenge utiko bima. Et comme yo ba triqué o ba sali boy. Tolobagi base sa musique na biso, la musique congolaise c'est la rumba. Et ça te rappelle yo, c'est côté sabimisa zongi sa kende bweti. Rumba nde. On s'en reprend. Oyoki pena dépliquer ayemba rumba boy. Oyoki pena Ferregola, oyoki papa chéri, oyoki Ibrator obia ça va. Base la paix mélange mille de mois ya héritier Watanabe boss live, base lango. Et ça la bien ça porte-parole. Il y a monsieur tout de Nicolas Mokon, je suis là pour défendre les artistes congolais. Oh bah ça la bien. Musicien oh ayo ki ngana tangi comme on a été, c'est que asali musala bien te, c'est que album ils ont bimate. De na PC déjà ba monsieur. Bravo pe na bina filé, aza monsieur pe auti ko beta na Turquie. Félicitations pe na e, de ngana zana pour na ba musicien. Donc na zana lobela ba musicien tout, oh bah ça musala bien. Na minito na terrain zembo o izobeta, eza ya Fabrigas Oba Salina Inosbi. Bravo pe na bango. Arma. Obi ke mo bo pe sanga kana mo dans la fan na bien na tali pe na famille moko na bi. Ah! Mais boko qui était na commune ya Lingwala, ba sela ta Karine monument na rompo Wileri. Ba sela pe na ta na rompo Wileri wana. Ah, parce que boza na diamant na famille. Tela na bien combien de misel le ba luka ba mbala kofi. Bapesa na mbongo ko fa habiter na yemba na binoté mais Karina yemba na ko ah pour là on a tiré likolo amatala ndeo bino na moi si bo pas molé vraiment obi lelo batu babongi neti moi uto leka Marie Laure akomeli nga bi Nicolas na zobo ya koloba ngo na TV yo lobakaka merci na Karine Mokonzi parce que na koti si mbongo banana banda chaîne nanga nanu te na koti sango Marie Laure Media Aline ebite so bien non akomeli nga abi Nicolas yebi loba ngona TV ngana ko lobate minda la Taylor a lobby abi Nicolas bolo moi pena merci Karine ba mwana na ba double sim merci Karine mais o anande mususu ya comprendre te tikala ne kana pona finga kane ba to finga ka bon c'est bon yo continue ko finga mais vina yo moko yeba ka ndenge nini so kende merci na ya 2 milongo boni ba sango ya Tony Ocha na odi te la babi to yambi pena beba sire photo le to mela Tanya mabe d'apesi ni contribution nema to si koko do et ça bien merci na Glodia Bedi merci na ba chinois merci na bana mambo ba mama autorité maman Béatrice abi amozo kanate maman Béatrice bazo Béatrice Nazali donc né des gens lobby boye ba lobby des gens na Western de atamo ka 100 € et do pono chaka karbira maman Béatrice bazutu Nicolas Mokonzi azolela merci na yo Armand na stepel pe no sale mission moko boy na internet na bana mbali toaka mibale abadu basa mission bo na ba mibale en tout cas merci na yo parce que oyelinga ba polémique moko boy te mambo ba libala mambo ba ni mais oyelinga bina mambo boy no ate to sola bina via Karine Mokonzi de bazala na ba niko do eloko yo ate eza documentaire pe na merci na yo vraiment batu ba benga na plus 243 89 91 32 612 merci. Merci Nicolas Mokonzi. Marie Braxton de London à Zolanda au Kolobanenin. Elongi déjà Nicolas ba déjà que ba abonné déjà boye belé parce que chaîne oza chaîne na biso chaîne no même atanga na rose appel micro na sali émission ekoti et ça be dona pese pena ba mbote yebise pa benga Nicolas Mokonzi abenga pe Nicolas Mokonzi na zape mutu ata moi ba héros wana pe et ça langa pe bien livre
bateki ndoki basombi nganga mama na ngai toki mambula ne balete na odite la donc makambu donc na ozelango. Merci Nabino, bon continuez toujours kopesa biso confiance amino kolanda biso hein. Merci na ba chinois ba chinoise bana membre ba mama autorité hein ba charge ba défenseur na bosa ni bino te talara bino ba to bosa la kenon ngape Armand Mokonzi na zala zala. Merci na bino. Merci mingi na o ba bengi Yasmine Mona place aux alliés vraiment maman sociale, merci à toi. Merci aussi na o ba bengi Olivier Mokonzi hein les conseillers vraiment talakaka Yannick Bonganga là où tu es. Vraiment, bah salutation à Ngoyo na beau sanité. Moi si moko a pembe a décorer kasala kenon bako koyoka yokaye hein Sandrine Balobi Sandrine Yoma hein Londres Mobimba ba ebio quoi et puis maman Chantal vraiment tokuta na bino mbala sima bye bye au revoir.